nazali mwana njili ya solo soko yebaki ke naza mwana quartier witi oyo eza nzembo mpona bana njili nyonso njili stand up ba lobi kingo peto menjili ndefe koma kitoko propre na ndenga poto to longo la salité na esprit ya kipovete ba fulu nyonso dégagé. Bonjour à vous très chers téléspectateurs, fidèles internautes, ici Souleymane Konde Passeport Rouge depuis Kinshasa 00243 et Laura Makasi Mboka Bakoko. Je suis là devant vous, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis accompagné. À côté de moi, à ma droite, il y a Dorcas Bolokoko. Avec elle, on va analyser sur différents sujets d'actualité qui bat son plein, qui bat leur plein aujourd'hui sur YouTube, aujourd'hui sur le net. Donc, torolobela pena maambu ndenge sengeli torubeta masolo lelo ya théâtre na biso et uti wapi ekomi wapi ekende wapi ekomi na niveau ni. Donc, torobeta pena masolo concernant l'actualité ebele. Torotanga ma bakomba bato ebele mais ezate ke bo tenir biso rigueur ou soit batamite mamabe. Donc voilà, avec la permission de mon caméraman, je dis déjà bonjour à Dorcas Bolokoko. Bonjour. Bonjour Passeport Rouge, bonjour à Bande Koto, bonjour à Dabiso, à la chaîne Abisso en tout cas, et bonjour à Tim Papi Abedi, bonjour à Baba Kouko, bonjour à Bagoloa, Gladiator, et puis bonjour à mon sponsor SMK Empire, maison de production, et bonjour aussi à Champion Wadol 1 million de fois depuis La Rochelle à École Flamingo, drapeau à Lyon. Bonjour à Smoking, 9, D, 7, 8, le grand repère depuis l'Angleterre. Bonjour à toi et Malouba Yo. Donc, ma réponse n'est pas bon. Voilà. Donc voilà, regardez, donc ça aussi Koloba. Déjà, je ne peux pas commencer l'émission sans pour autant dire faire mes big dédicaces à mon boss, Papi Abedi, 3 fois Makambo. 3 fois champion d'Europe depuis Stockholm, na Suède. Na PCP Bambote na Fondation Boss Lady, Madame Aziza Riziki. Donc maman ni mama, maman na biso orphelin, mutalongola biso souci, ya ndenge to kufela ba parents, mutalongola ba veuve souci, ya rozanga mibali. Donc voilà. Donc as boloko lelo to yobeta masolo na yo to zio pena poto sola masolo muke concernant théâtre na biso ya Congo. Tout le monde a l'actualité salama moi et belé eza moi et belé Mikolo na net tout le monde qui actualité à maman Thérèse dernièrement maman Thérèse donc na ba télé tournage ka ndenge zalara a zo sala donc vidéo na kati ya vidéo wana zo kumisa mam Cécile Abissal akumisa pena mam Cécile Abissal yende mama na bango Cécile Abissal ndé mama na bango yende mama na bango donc Tomoni réaction au salamaki la fois dernière na kokumisa na esi la bisalu mambo o ekomaki parce que biso tout oyebi donc kasi boloko oyebi mambo ekomaki Thérèse akumisa ki si la bisalu la première fois si quoi ça là on lui sou pour une deuxième fois alors banga réaction ya batu te ou comment Maman, il y en a de nous, il y en a de tous les abakouk. Tolela yo, il y a trop, il y en a nabiso to krakayo. Non, puis ça y est, merci. D'abord, il y en a merci parce qu'elle sera toujours présente dans ma film nabiso ya SB. Bah te belé pour batuna qui est. Bah dès qu'il a besoin, il y en a. Salut moi quelques films, il y en a zo côté de Bwendeni. Bah tu me souviens le bité, il y en a Siliki. Ndenge bataka qui est pas peut-être bande ko nabiso mususu wana nda Siliki te. Et le roté, il y en a yo, on a tout moni, il y en a télé tournage. Thérèse est libre. En tout cas, elle est libre. Il y a Roloba Oya Lingi. Thérèse a propriété privée à Moutouté. Thérèse a Moutoumoroté engagé Thérèse engagé Thérèse elle habite au affiche mort le Thérèse à partir de là comme Yanga Azate. Donc elle est libre et Roloba Oya Lingi. Il y a qu'à s'exprimer dans le niveau Oya CP là. Ce qui Thérèse a lobby alors bah t'es pas membre finalia qui bien améliorera bien respect de la case songi ezate et talika ça n'engage que Thérèse c'est ça ce qui pas lobby bengi ici la maman na bango et telle Thérèse ya mora yebi pourquoi bengi ici la maman na bango maman sko ya banani bango wana nde banani to ke na ba polémique wana nde bo mamboka bango wana nde banani non to ke na ba polémique te Thérèse a lobby si la maman na bango na si maman na bango wana abaki te que si la maman est telle si la maman muto telle si la maman te abaki c'est en route malobi ka bango mais alobi ka et zembo reboti pour to que na polémique rebo mo bien maman na bango si ko Thérèse a lobby que si la maman na bango to mo que na polémique ndeni et elle comme polémique te ava libre ya loba oh ya lingi
ye moko ayebi pourquoi alobi sila ye nde mama na bango soki na nsima koloba bongo azoki peut-être akomba dorcas boyoko atiabi sila bisalu mama ya dorcas wana tonga tokondane te ye ana kotana osali mabe mpenza nde nini bolokoko oyoke nango mabe omabe na nde nini tozo explike bato bayeba te mpo omoni eloko eza nini omoni ere tozoluka video wana bato batindelinga yango na butu donc c'est pourquoi Thérèse alobi boye olukaka baproblème na banani onga na bi te babakuki tobangaka te moto intimidaka biso nga namoni yango ntina batiktok aloba mams nde mama na bango me mabe nini oyo alobi soki alobi ke mams nde mama na bango mabe nini oyo alobi alobi mabe te afingi mutu te parce que asite komba mutu te ye moko ayebi le pourquoi abengisi la mama na bango nga na oyamba ye ana soki lelo toza jeudi je crois samedi totourne na émission non tuna ye mama Teresa pourquoi alobi ke sila aza mama na bango ye nde apesa biso raison yabengisi la mama na bango po alobi sila ye nde mama na bango c'est-à-dire amitié soki ezaki alobi na mutu moko po bacomédien basali yango analyse ke c'est comme si ke ye ana alobi na tous les comédiens ke sila mama na bango c'est-à-dire que ça alobi na tous les comédiens c'est que ye ana mitie mpe na kati ekipe te soki amitie na kati elingi elobamake te ye nde mama na biso ye siko alobi bango omoni kutu raison ya non alobi wana pour quelle raison parce que akopesa baraison te epa sila toliaka bien boyeboye toyaka bien kitoko wana tocomprendre mais ce que eloko ezoboma mpe na mboka eza ke mama na bango bango wana nde siko neti biso bato tocomprena makambo mutu na akoloba mpe mama ya belleville polémique faut dire polémique inutile tane ya te nandimi te ke ye ana kosa polémique yana je ne crois pas mama peshanga te akosa polémique yana te ye ana kosa polémique yana te azoba te ayebi ke ye belleville si la bana problème te akosa polémique yana ndeni akosa polémique yana te asexprime na oyo eza ye omoni eya na bato mosusu soki mbamisa oyemba eya bakuke eya bakusanta bato mosusu babinaka te mais tomonaka bato baboya kobina epo amamisi wana bakendaka bina na bachaîne mosusu pourquoi tocréer lango polémique te pourquoi bato bacréer lango polémique te yango nalobaka biso babaku tozalaka très bien édiqué sans blague lokuta mabeti na fingi nanga bato mosusu te mais nous les abaku toza vraiment bien édiqué biloko oyo bato bamona yango grave biso mpe tomona yango grave te po bato baboya kobina na sb so mamisa oyemba na bachaîne mosusu babinaka bakumisa mpe mutu wana etala biso babakuki te non namona babakuki te to ngai oyo la voix du peuple les voix oyo eza ya babakuki nyonso non naya te na finga non naya te na loba mpo etalaka biso te soki sila lobi nanima ye ana alobi ke Thérèse alobi sila mama na bango ça n'engage ke ye ana ayebi pourquoi alobi yango tolokosa mama makambo te toloko tokotina bapolémique te ye atournaka partout ngai nalobi eloko moko lo eza te motu troisième fois naloba ngo naloba lelo même soki sila aza te bachaîne tout eza te Thérèse ozalaka ka Thérèse po toyeba Thérèse sila moto afula Thérèse te tokosala bato te toyeba na rtg epa papa Caleb voilà sila moto afula Thérèse te donc Thérèse azala Thérèse ya kala c'est-à-dire que loso bachaîne tout ya youtube athéâtre ekangami Thérèse ozalaka Thérèse osila mpe ngala mpe te ozalaka ye ozomona donc tolukaka te to banotia moto ya biloko moko ya bien te te Thérèse nga na koyambe mpena na otuni ye ana pourkua oloba bongo pourkua obibengaki ke sila mama na bango ayebisa biso parce que nga na biso baku tomona biso yango mabe te voilà ye nde mama na bango neti yo tellement ça baku komona yango mabe te mais bato mosusu bamona yango mabe voilà ka oyo azweli yango mabe na ndenge namelaka mai epuis yo ekitise afandaka kimia bamela baglace bazwa te bazwaka kimia yo moko bato ota bango loka mashabani ndenge atalaka mona moninga tokende bangoka bongo tota bongo loka mashabani nde atalaka mona camera nde ere odinda na dale yango wana tosala eloko te toréagir te bongo pena donc voilà donc kasi bolokoko omoni bato te bafinga yana ti lelo bande bafinga yana aloba te aleka mpe no na télévision ta répondre bato oyo arépondre bafani ya intel te non asala yango te c'est-à-dire quoi ye moko ayebi pourquoi alobi eloko wana me nga na ozwa ye totuna ye pourquoi alobi yango voilà torozela yango sur Dorcas Bolokoko télévision Dorcas Bolokoko omoni air rando eyaka ou soit polémique ebimaka ezalaka toujours na bato moko na nsima oyo baencourageaka yango mpe oyo bayaka kotiaka kisongisongi na kati wana aye na ngambo alobi boye azongi na ngambo alobi boye maintenant sikoyo kotala toyoka déjà banungunungu ebimaki non mams na sœur na ye peshanga donc je sais pas soki ezalaka toujours d'actualité mais toyoka ke non série moko boye banda koyoka na lisusu te
tout le monde a maman top à l'écart à la télévision à confirmer mais lorsque koyo comme ambona nyon surtout comme on a maman tout ndenge les kana koyo kasko maman Thérèse a koyemba bon yango peut-être si batu idée que à koko lobela peut-être non peut-être loin de là tout le côté ba rancune wana te passeport loin de là Thérèse aza mukolo d'abord ya Ixi aza mukolo ya Sila aza mukolo penza Thérèse aza attend ça ba polémique loko ba lokolo na kati na bango te soki bango moko ba reçoit na akotika mo ba so na bango soki bango ba bunda akotika mo ba bunda bango na bango Thérèse aza attend ya di ate songi pas Sile pas Bellevue pas Ixi te wana Thérèse ate je ne crois pas maman na mukolo boy atondeka musala ya lobi boy asa ba polémique inutile te et non so ebate pourquoi bozo mona ngo mabe ndeti na mona ngo mabe te. Même si vous avez en tout cas passeport rouge, il y a papa na bango. Si vous avez autant il y a papa na bango. Et alors on a une Jupiter na 5 étoiles, on a Jupiter né sous la terrasse il y a lemba. Donc il y a papa na bango, il y a toutes les terrasses à lemba. Nakosi. Nakosi te, pour te voir dans cadre bien, t'as rien te vendre. Wa l'aise na pina za l'aise. Parce que bisanto lo baté. Alors bien na ici la maman na bango, ça nanga na mona ça n'engage que ya na Thérèsia. Yenda lobi yende makambu. On dirait ces derniers temps à comprendre mon Thérèse sur le biga likambo beti wa tobele mabaku c'est tellement il y a Thérèse le bali sous te ma Thérèse oh avant na kimia le bali sous te ako mababa o tunende mon naïe c'est comme si sera lobby kaka surtout quand la télé tournage ici les ben d'accord problème donc il y a le barana été na télé tournage ici là réalisateur na bito Jolivier Malone que je salue le barana été avant d'arranger la kimi na télé tournage ici là pour créer des problèmes parce que au moins il y a le biga yende maman na ba ayembi ne peut laisser les enfants jouer ayembi qui t'aura à l'aise pour biga au moins il y a polémique yalu la fait qui wana l'offre fait qui wana ba te be ba bana ba katonga ba te on bi mabe ba kata côté partout et à montage ba ça la montage c'est ça so qui que ba tout nyonso ba fait qui wana et que bazali qui contente na ndenge ya lobaki ba ba lobate ba katango en tout cas Jolivier Malongi n'a respect peut-être ya nato ya mam c'est pour ne pas créer des polémiques kata yango et ba kata yango c'est-à-dire que ezana et l'autre côté na kati rien à voir si la na bandeko na ye voilà donc o pesa susu ko luka ko appuyer ko beta marteau likola CTT exactement que non to luka to appuyer polémique ango to expliquer ne batu o ba comprendre makambu mutu na sema ko likolo bo comprendre que déjà batu mususu kuna yindi déjà ti na TikTok et yindi ti na ba YouTube voilà ngala mona on a TikTok bazo finga lo na tongo Thérèse ingrate net par rapport à ni parce que elle a fait quoi o yabi mi ingrate devant bino tout le monde a sous maman Thérèse Pena et pas belle vite non yibandeni est-ce que ngada sala kuna. Moi je parle mambo etali SB. So yebi sino lobi na mona rasu etali na SB te na opesa explication. Ndeti na bato bozo tuna to mona ra chacha te. To mona ka Alicia te. Na rozo répondre bino. Moi voilà ce que tali biso SB. Vous comprenez hein? Donc SB bolobara mam na bino hein. Oui, c'est ça. Yango ne ba edika biso. Biso ba na biso. Bon bien. Donc mona bato na nga ndeni chacha za très bien. Film esengaka profil na expliquer bino ndenge ni babaku. Ceux qui profil wana esengi chacha bomona chacha. Alicia azalaka avocate boyebaka te aza avocate asalaka biso na SB bato bazalaka bato mayele basalaka oh moni Gatbi aza professeur apesaka cours basalaka donc bobetaka mabaku te so bomoi bantu balongwa te bazali. Alicia à part kozala actrice comédienne asalaka aza avocate donc aza na cabinet na ye yo oza mpe na baproblème na on a fait la tande ndeko na ngai na promotion wana besoin on a luka avocate moko boye Alicia azali on contacte même tozona Alicia sans problème donc bon passe na bino eloko moko te parce que moi ti boye na répondre parce que so tourninga neti mamba maman Thérèse a tourné lisusu na SBT. Je vais te dire que non, et c'est que moi deux films à tourner qui étaient trop des films, il y a tout le monde. Donc maman Thérèse a azan narata SB. Parce qu'on est sur tourner sur maman na répondre. Maman kuna na bien on na vendre kuna te, maman si pas kuna ninga mabete. Ouais, la ninga mabete dans les bons. Ninga mabete. Donc biso ta nga ta la bonne comme on la télévision. Moi ya bavani norte ninga bi norte la ba on peut ka boye na yoki on peut na sala na livia ngo esili. Mais oh maman Thérèse na su kuna te kenda etala ngate. Nayebi kutu te wana ezaka mam na bango mukolo ya membre moko ya ba porte-parole ya nani pe baza ya ba porte-parole na bango so tuni bango c'est bon pour répondre.
Voilà, merci beaucoup Dorcas Boloko Koto continue malembe. Tout ça l'émission na biso mambo qui ne kitoko kande toyo kana ki voilà. Mambo qui ne pena kitoko babi baba Kimia toujours ka loko à madame Aziza Riziki. Donc Kimia, boss lady. Kimia donc je peux pas continuer cette émission sans pour autant dire bonjour à colonel Mireille Bobby. Il faut Rosana Bango. Rosana Bapui non? Oui, Bazali. D'ailleurs intimidation les gars. Les gars Colonel Mireille Babi maman Mokonzi moi na Mokonzi aza Mokonzi passeport rouge moi na colonel Mireille na pesi ba mbote Jean Silumia depuis Lubumbashi na pesi ba mbote yawe ya mwana donc kasi boloko to mona ki la fois dernière inauguration ya restaurant ya maman na biso Bellevue maman Bellevue inauguration restaurant na ezalaki to moni présence ya ba artiste presque tout donc pour ne pas dire bango nyonso parce que ba msupe bazalaki te to moni ba Ursule Pechanga to moni donc tout le monde est singé à Zalazala qui met tout le monde absence ya mam Cécile Abissal. C'est dû à quoi? Mais avant le banon nous la gérante Fallon Sukuzani, moi c'est à Pembe. Personne n'a mbote ko moi c'est kitoko. Fallon Sukuzani, moi c'est à Pembe. Moi c'est à Monzuele. C'est bon merci quand ça imiter Philippe Pamba, on merci quand Deni. Monzuele babi bino bolingaka Monzuele non. Bolinga Pombe. Fallon Sukuzani, on a exemple, Bobby, la lumière de Jupiter, éclairage public. Il est aux années mono directement. On comprend moi. Ici, on doit faire côté comme moi si je m'appelle avant de l'autre local. Moi où dans le bataille, on a bimana kende na to kende ni. Pour autre local, autre local vend du somme la mort yomoko. En tout cas, bana poto to yebele n'est pas Jupiter et ça biso bien. La question posée ngai passeport rouge, moni moko tozala bato et puis tozala mayele tozala pe mikolo babiloko mosusu tolika tosala polémique ezanga mutu na makolo omoni esalinga lobi pasi koyoka nene botaya alobaki ndeko te comme sila ekite nene botaya ndeko ya Gabriel ata sila ekite bato bapeshanga azalaki wana pourquoi créer des polémiques inutiles est-ce que sinon puisque par rapport na ye na invité elaki fini que sila kimi présence utile na kati ya nini ya Bellevue. Toi les a proposé donc si la na péchanga directement. Ce n'est pas bien. Ba polémique mususu tozo kola YouTube me marabi ya omonga na bato to to la avant YouTube. YouTube eza mabeso la ndika avant YouTube odinda. YouTube no monyo ba mabe. Ba nyanya bazo na ba avant YouTube me ba wa ni ba okena buzoba. Si là, avant un tournage. C'est ça. Tu vas préparer 2 films à la fois, s'il vous plaît. 2 films. SB officiel, les Abakou. 2. Les Abakou, bah film quand on a les Abakou et bah film moko Naib Eningisa Congo. Wana Naib Congo te mais Eningisa presque monde. Bah tout beau quand on a SB no bah film quand on a les Abakou. Eningisa monde. Au moins SB Eningisa binoté. Les Abakou et Eningisa. Donc mamba sikeza. Parce que trouver les si la bino mona bato was na kati bozo les tourner. Il faut la concentrer dans ningo saranate. Mais tu éviter ce qu'ils a ngoni mutu empêcher qui est aya peut-être cérémonie wana te ya Bellevue. Tu éviter peut-être raison nino ya pesi na Bellevue. Est-ce que peut-être un peu Bellevue ba ki si lozala te poser qui na raison oyo apesa qui. Peut-être un peu ba bengana ki. C'est ça. Si vous avez une polémique, vous avez une zoba. On dit non. Oui, parce que tu as une polémique, polémique. On va ignorer. Assis là, présent, absence qui remarquable. Excusez. Il y a une cérémonie à Bellevue. Oh, est-ce qu'elle était obligée aussi? Non. Il y a que des ribans de riban comme le restaurant Bellevue. C'est dans le cas de ribans en den. Quand il faut battre notre présence des acquis, absence des acquis remarquables et tout. Boé, parti par là. Non. Et donc, comment je peux dire? Elle n'est pas obligée. Comme si en quelque sorte elle était obligée. Il y a un battre si la Bellevue, ça va pire. On se le dit la vérité, toute la vérité. Ça va pire, pourquoi Bellevue a dit pourquoi s'il a quitté. S'il n'a pas aimé, pourquoi il a quitté? Donc, on est allé à Bango. Mais il y a un moment de polémique, il a quitté parce que. Il y a un moment où on comprend que c'est la vraie star. Pourquoi? Si la soirée est ici, il faut qu'on remarque ça. En tout cas, il y a
Il y a un moment fin à biso na ngamona ba Congo to ba zoba. Poto yebele oui parce que to mo créer ba polémique moro ezanga nango tina et que na mutu na makolo et banate et sika polémique yango eza ya ba buzoba. Yo na mo ba mo so na habiter. Baba coup to pesa mam sino. Si la vraie star. Et puis qu'elle remarque le si la ninga za na bo excuser nga ba tutu ba ko mo lobila si la ça y matanga mo retard. Ti siko si la yete. Si la fait il m'a retard, si la comité, si la bande batango mutakufa, si la yakate, yaya. Bon on est si la yakate wana. Bastar ba bastar te, bazanan, ba méga. Poto wana star na méga star. Si ko bato ba yakate bazanan. C'est bon, bastar si la méga star. Pour méga star il ngolak ça oh plus que star. Ah, c'est que si la na les karabango. Pour bastar ba qui na ta cérémonie. Yo maman Thérèse aime bien des mamans là-bas. Ah, peut-être est bon hein. Peut-être. Pour ma star avec la cérémonie, il y a belle à ma casse. Ma grand star, ma responsable. La présence, c'est pas ça, il fallait que si la mission doit être. C'est qu'un vrai star. Voilà, parce que c'est un peu mon soutien pour soutenir mon ninga sur la fonds, les moulins ronaï. Boyer, présence, c'est ça, l'arabien. Mais ce qui est justifié. Et quand même, il est loté. Et donc, c'est-à-dire qu'il est valide. Si la zone a jour est belé. On a un restaurant. Tom Soupa retourner Pekuna. Merci, yo mo to lobby. Yo mo to lobby retourner Pekuna. Pour y a ndeko na ye. Parce qu'on va tout le temps faire dans polémique ya nini. Ya nini. Nene Sopio. Et Sopio ma case. Yendenge nabi hein. Et mon nene ngo Babylone mutu to ko lo bati to réserver mon encore. Hein, to le besoin le bati ko to réserver mon encore. Et puis na respect à Babakou, so na le ma mutu to Babakou bo sepelate. Il y a un fond de mon kimia. Aux hommes, pour ceux qui te tournent tout bombarder, surtout pour la néné. N'a rien expliqué Batou. Voilà, donc c'est beaucoup parce que donc maman c'est un membre le batté, maman c'est un membre bimsa boy internet c'était et ma rampena regarder na privé à regarder na coulisses, il y a bomba pena na katia poche au kangi bouton. Au côté na poche au kangi bouton. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois de plus à cet espace de Jupiter de nous avoir accordé donc Pesibiso Pena accès tout ça l'émission tout solo la Pena Boina Dorcas Bolokoko. Donc nous sommes là sur Lemba Terminus. So comme quand Lemba Terminus voilà au Tuni Jupiter et à place au Bungate Barola Kisayo. Dorcas Bolokoko dernièrement tout à qui au monde à maman Bima qui non genre que non maman Bellevue à Bengani Marina là-bas na Bella. Abengani, Jérémy Chabani Nabela, donc Ebima qui pena bongo. Mais après ça, Toye Romo Naker, excusez, Marina la baleki a salé mission mora lobi que non babengani Nabela. À démentir en haut. À démentir en haut babengani Nabela te à lobi lobi ba mambo sengela ekoloba. Mais oh étiquette le plus public, étiquette le plus balandarabi so ezake. À lobi famille naie. Et exiger à zone classe. Le roi n'a pas fait ce qui s'est ma casse. Parce que Nathalie a là-bas, n'a pas là-bas. Pourquoi on a pas ma bête question qu'on a posée. N'a j'ai là-bas, la famille imposée, c'est grave. Famille imposée à zone classe. C'est que n'a banda théâtre, on a fait qu'il y a là-bas le roté. Il y a là-bas il faut content, il fallait expliquer bien. Naïs, on dirait la question posée. Il fallait peut-être expliquer bien, biso qui est. Nenga banda théâtre ne peut pas un bon. Pour ce famille comme le bac, zonge la classe, ça là, c'est qu'on a bénéfice dans le théâtre. Il y a un premier moni que au banda théâtre on bénéfice des actes. C'est mieux zonge la classe ou comme ça. Oh comme ça, zonge la classe. Il y a une famille qui est dans la classe. Et à zonge la classe. Pour le bénéfice des ala qui famille routine dans zonge la classe. Donc c'est le bénéfice exact. Il y a le bénéfice exact. Il y a là-bas, il y a le côté de Kamwa Makas, il y a là-bas le Mamabo. Et puis, ça n'a pas le bic. Bateau va pendant sur le monde à Belleville, bateau va travailler naï, bangon la rate à Belleville, pas proche carré, pour Belleville va proche naï. C'est-à-dire que au moins on a milliers. Le belé il Cambodge. Voilà. T'es na milliers ba comédien, ba mi tonga na ka bango na bango puis mai na pa mbaté. Ba comédien ni ba na so ba yo kyo na boy ba lo ba ka bango yo mo na ese na mi da ba lo ba tu ba teke la biso ba information ezaka bango mo ba comédien. Veut dire que ça otindele $100 à Panzi Mouninga. 200 à Panzi Mouninga bango mo ba comédien ni ba tindara
matière. Donc, bino bo mona ke muninga longwe te me bo panze se on ki longwe c'est bon on a besoin ya été c'est que marina tsara ba te be malaise na kata bella toloba po mutu alongwe te mais bino bo ba déjà que alongwe c'est que marina ba longwe te ke ba bengani et voilà c'est que na kata bella marina za mutu ya tsara ba ninga mal à l'aise nde bazo luka ki quitter bella to ndenge nini ba côté mususu yela ba ki kana colère expliquer biso bien il fallait vraiment expliquer biso bien. C'est ça, c'est pourquoi maman tu essayer pour expliquer il fallait l'on kanda penza il fallait expliquer biso bien mot par mot to comprendre c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que tu as fait, on essaie maman ne loba po bobo yo doit vérité bobo ya penza doit vérité petit boya bozo attaquer Chaka Zulu bo finga Chaka Zulu donc Chaka Zulu c'est-à-dire que tu as lobby parce que va pester matière. C'est-à-dire que Chaka Zulu a le marambo ya lobby. Parce que va pester matière talinga lo baté. Mais le lobby on sait que va pester matière. Voilà, donc si vous voulez continuer, malembe l'émission na biso. Donc malembe pena, l'oiseau fait son nid. Donc malembe pena, tozo koma na terminus, tozo koma pena na suka émission na biso. Donc si vous voulez phénomène oyo mutakalisation na internet, ba journaliste, ba théâtre, donc ba star. Donc tout le baka na milieu artistique na milieu, donc il y a bateau ba yebani manda. Yo rôle bani par rapport à ça. Ah. On peut comme ça, on habite faire la ligne, faire la qualité mama bé Tony bon. Pour y aller à salle, on s'en parce que bon moi qui bois na bolingo. Il y a un tinde là qui mais ce que yo venu on a ninga bolingo, tu yo venu on moi publier, on bec intérêt na yo or que ça bien té. Au moins ni muta bota moi na moi ça ko ça ninga ma bété. Pour bien tout le cas dans moi si air déjà botami babo tu na moi si yeba ko protéger muninga mais yo zawana ko ozano ka eza ba tumususu mi beli musuba na poto ane ya teni mbon ni anje abeng sanika ba fille ba tindele mutakala publier bango baza na ta poto ane o ba piba on ma phénomène eza ye ma vie na ye ya na on ka publication. Voilà, merci Dorcas Boloko donc toko ma déjà na suka émission na biso mot de la fin na yo par rapport à l'émission par rapport à Mamto Solo li ya sujet lelo et au PC Mabangano directement. Émission qui toque, on a fait plaisir. Merci à Passeport Rouge, merci à votre équipe, merci à tous les Abakouk Gaulois Gladiateurs, à Fallon Esfoukouzani et merci à Champion Wadol 1 million de fois depuis La Rochelle, à mon sponsor SM Empire, maison de production. Un grand merci aussi à Smoking 9 D7 8, le grand rappeur depuis l'Angleterre. Merci à toi, merci à tout et puis merci à Pémedimba qui derrière la caméra. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui étiez là, nombreux derrière et devant vos petits écrans pour nous suivre. Moi, Passeport Rouge et Dorcas Boloko Robabi, Mikolo est à Dio d'enfer. Mikolo Pena Dio et puis ça m'a beau mais salon parce que bon nous avons moins trop, beau mais salon Pena moins trop et Rosa la bien parce que Torbando il y a un peu plus tous les jours. Donc voilà, merci beaucoup Nabino. Napesi Bambote na Babakou, il y a monde entier parce que Babakou Baza éparpillé à travers le monde. Je vois aussi madame Aziz Arizi qui bosse Lady, Fondation Boss Lady. Maman ni maman na biso orphelin talongo la biso souci. Il y a Rosanga ba parents na moni pe lisusu Jean Silumia depuis Lubumbashi, Diego Moutu Yama Francine Fatouma depuis 0033, Goga Kiliko Christian Lemi depuis 001, Bashka Chama et Tolomo Mbinga et Tolomo Gou et Tolomo Makamutu. Donc voilà, merci beaucoup Nabino Batbolandi Bisso. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous au prochain numéro de nos très belles analyses. Bye bye. Salut à vous tous, si vous me suivez partout dans le monde. Moi c'est Richie Watum, je suis acteur, réalisateur et puis manager. Je gère beaucoup de chaînes en ligne. Je voulais juste lancer un message dans votre tour, pour ça réaliser des films, réaliser des films aux chaînes aux gens pour ça gérer le yango aux gens pour ça tourner film aux gens pour ça kutana artistes mon boyo tourner na bango aux gens contacter donc nous on est là notre agence est là pour nous faciliter ba bloc en nyonso donc so za na chaîne yo moi qui non ba monteur ba caméraman ba zo cause auteur donc nous on est là tous ans pour nous servir bino donc ba tout Bozan la Libanda, Europe, partout, Amérique, Océanie. Bozan va tout travailler là-bas, Bozan va tout travailler là-bas, mais bazo ko faucher bino, ba caméraman tout comme ba matériel, ba matérialité. Surtout moi ça, pour contacter biso pour collaborer
na agence Abisso quoi. Donc mon numéro ou bien notre numéro ils a déjà on a donc numéro on a beaucoup bien manango même na WhatsApp beaucoup manango donc voilà tout contact pour la question parce que j'ai mis ça ils en a fait un mariage ils en a pour ça couvrir n'importe quel loco donc nous on est là tous en a pour servir bien fête deuil baptême donc tout aux gens pour ça passer le clip aux gens pour ça passer le film même aux gens pour ça baptême on a pour ça acteur tout tourner ba tourner film donc nous on est là même si ça fait na histoire na aux gens pour ça ba tourner ça la possibilité ça bon donc nous on est là pour servir bien donc ba image na biso la réalisation de Bisso, tout ça dans Bozala jamais décidé donc on va filmer au bon moment déjà donc les acquis de tournage qui ont moyen de bord donc voilà donc tout ça les appelle des cognos au bas pour ça donc on va filmer bana pour ça va ça là-bas Makambo bazan pour ça va gérer les chaîne YouTube tout ça donc nous on est là on est spécialisé pour un blog on a aux gens pour ça va activer les monétisations aux gens pour ça va monétiser les donc tout ça va créer le chaîne tout ça donc on est là pour ça quoi donc merci et puis Nzambe apprend pour la bino et puis Nzambe apprend pour la paix notre cher beau pays Congo merci. Nazali mwana njili ya solo soko yebaki te naza mwana quartier witi oyo eza nzembo pona bana njili nyonso njili stand up ba lobi kinbo peto njili ndefe koma kitoko propre na nenga poto to longo la salite na esprit ya kipovete ba fulu nyonso dégagé